Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio on ezaka matata à partir ya suki ezaka suki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yangoya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka na bengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baibumesana kulanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kupresente bino ba emission na bino bomesana kulanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali bongo masolo ya surprise oyo ezalaki na sukulise bandeko na biso avant émission. Mokolo mwalobi bazalaki kobeta ba masolo avant to banda émission mais na masolo o babandaki kobeta nde Papa Jacques Botamba asepelaki makasi na masolo babandaki koloba yango wana asengaki ete tokoka ko enregistrer masolo na bango sans que bango bayeba mais bokoyoka eloko nini oyo bango babandaki koloba pe tokosenga pe bolimbisi na bandeko wana po tango mosusu bakokamwa bakoloba me ndenge nini bino bosalaki boye bo enregistrer ba masolo na biso sans même biso moko toyeba esalamaki bongo parce que tomonaki ete ba makambo bobandeki koloba ezalaki penza makambo moko kitoko et surtout pona mboka na biso intérêt makasi pona bato mosusu oyo
bakoki kozwa pe implice na kati na masolo wana yango wana tosalaki yango wana bandeko babolingo yambo te tokoka kotiela bino intégralité ndenge nini bandeko bazalaki kosolola oyo tobendaki masolo na bango sous coulisse na ndenge ya koenregistre yango na kosengana na papa Botamba kuna na régie betela biso nano mwa loyembo moko ebongo na nsima nde otiela biso intégralité ya masolo ndenge nini bandeko babandaki kosolola bango na bango babandaki kobeta bamasolo sanke bayeba ete tosi tobendaki mwa masolo wana masolo kitoko pe na banzi ete bandeko bakozala surpris. Papa Botamba loyembo s'il vous plaît. Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba ata problème ezali monene ndenge nini ezwaka solution na dialogue na kosolola problème nyonso ezwaka solution na kosolola likambo nyonso ezwaka solution na dialogue Raisa abengi biso tokende na dialogue to aplanir badivergence na biso nyonso totala intérêt ya Congo liboso totala intérêt ya mboka kasi intérêt personnel te problème nini ezwaka eyano te Raisa abengi biso tokende na dialogue papa Botamba aplanir badivergence na biso nyonso totala intérêt ya Congo liboso na bomoko nde tokozala makasi problème nyonso ezwaka solution na kosolola likambo nyonso ezwaka solution na dialogue Raisa abengi biso tokende na dialogue to aplanir badivergence na biso nyonso totala intérêt ya Congo liboso papa Roger likambo nini ezwaka solution te problème nini ezwaka eyano te Raisa abengi biso tokende na dialogue to aplanir badivergence na biso nyonso totala intérêt ya Congo liboso po maponami eleka na kimia esengeli na biso kosolola kasi baini ya Congo baboyi dialogue bapréféré na bango kofukamela mondele bapréféré na bango kolembola makolo ya mondele mpona apesa bango bokonzi mpona apesa bango mpifo bokonzi ebutaka na peuple congolais opposition congolaise eyokisi Afrika soni na comportement na bango opposant congolais opposant ya pakoti opposant congolais opposant sans valeur bayembangu na poto koluka nini ye bayembangu na poto kofukamela mondele awa na poto biso tovotaka te diaspora evotaka te awa na poto biso toponaka te bozonga mboka maponami nyonso esalamaka na mboka mboyokisi Afrika soni mboyokisi bakongole soni mokolo nini mondele asala conclave na Afrique jamais mokolo nini mondele apesa moyindo valeur balingi bozwi na biso
kasi balingi biso bato te. Mokolo nini mondele asala conclave na Afrique. Oh, Afrika te mondele apesa moindo valeur. Oh, Congo te oh, Congo te oh. Boyokisi ya Afrika sonie, boyokisi Congo sonie. Opposant congolais, opposant ya pakoti, opposant congolais, opposant sans valeur. Bayembangu na poto koluka nini, bayembangu na poto kofukamela mondele. Mondele alula Afrique, kasalinga kaba Afrika te. Afrika alula Congo, kasalinga kaba Congolais te. Oh Congo te. Mondele alula Afrique, kasalinga kaba Afrika te. Afrika alula Congo, kasalinga kaba Congolais te. Congolais te. Boyokisi Afrika sonie, opposant congolais. Boyokisi ba congolais sonie, opposant congolais. Lamuka, 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 lamuka. Mondele alula Afrique, kasalinga kaba Afrika te. Alula na ye Congo, kasalinga kaba Congolais te. Mondele alula Afrique, kasalinga kaba Afrika te. Alula na ye Congo, kasalinga kaba Congolais te. Boyokisi Afrika sonie, boyokisi ba Congolais sonie. Opposition congolaise, lamuka, lamuka, lamuka. Mondele alula Afrique, kasalinga kaba Afrika te. Alula na ye Congo, kasalinga kaba Congolais te. Mondele alula Afrique, kasalinga kaba Afrika te. Alula na ye Congo, kasalinga kaba Congolais te. Congo. Mondele alula Afrique, kasalinga kaba Afrika te. Alula na ye Congo, kasalinga kaba Congolais te. Papitamba. Mondele alula Afrique, Peter Salinga kaba Afrika te. Alula na ye Congo, kasalinga kaba Congolais te. Papa Maziza. Mondele alula Afrique, kasalinga kaba Afrika te. Alula na ye Congo, kasalinga kaba Congolais te. Radio Zoumel 1000 pour radio on ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne. Monte volcan qui yango ya bien Keba. Vérité. Mukolo basango bazonga ke pai ya Kabila. Bako ki na pai de la nation. Shole alobaki ni. Shole alobaki ke biso muto pesa ki biso mission wana ezaki président de la République. Tomoni ke makambo nyonso esili. Tomoni ke tozana ba responsabilité mususu oyo ezozela biso na ba parents na biso. Tolembi na biso parce que tomoni solution ezate tozongisi par rapport nyonso epai ya mutu oyo atinda ki biso. Soyons sérieux quand même. Comment est-ce yo lobi mukolo makambo ozokisaki dossier na ye? Kaka yo moko batinda ki wana lelo lisusu ovandisi bato na mesa okomi koloba ke non Kabila a violé accord. Vrignot Bala vraiment aza wana par hasard. Et puis, dossier wana ikoma ki epai ya Afrika na bato oyo ya media ya Europe wana ndenge ni. C'est ça. C'est ça. Yango na lobi Kabila place oyo na lobeta sete président Kabila
asala ba erreur moko grave. Ça c'est un danger pour la nation. Un pays qui vous appelez un pays laïque. Tout ça va passer mukuna. Tout ça va chèque kuna so va chèque nani wana. Tout ça va kankeza. Tout ça na banani ya kimangisi. Tout ça va ndoki bazana Congo kuna basana bebe na bango. Ce ne sont pas seulement les catholiques bazana monopole ya maloba na mboka wana. Non. Comment est-ce qu'on les bongo et puis si les sous pouvoir na la communauté internationale na l'Union européenne baso préparer na makambo oyo banane bina botanga kita les mêmes jours batasemko balobi makambo na bango les mêmes jours batasemko balobaki makambo na bango wana ça n'a pas même pas fait 2 jours cardinal ya awa na États-Unis basemko na bango wana bakangami pe batindi makambo wana okeno to sera Kabila a respecté nani ya semko bon na ndenge même américain même français ba européen ba osaka na mboka na biso est-ce que to bibenga vraiment nous sommes une grande nation qu'on dicte partout mutu nyonso ko ya ko dicter ndenga lingi non yango nani Umberto na kato malobate je m'excuse mon cher n'a quoi ajouter dans la propos na c'est ça qui montre que grandeur église catholique à Zanango na makambo nyonso ya mabebe kaka na kati ya monde. Je peux que citer le génocide rwandaise qui était à la base ya génocide rwandaise. Banani ba bomba même batu na kati église batika batu ba ya bokomela bango na kati église na bango. Ce sont les prêtres. Et aujourd'hui là na opesa bino ba eloko moko o Kagame asali. Il est parti voir le pape pour Papa Asenga d'excuses au nom de l'église catholique pour le génocide qui s'est passé au Rwanda. Tant qu'il y a lelo na zoe sabino éducation civique ou le civisme na lobaki ba na Rwanda eza vous partez dans un camp militaire, vous passez 1 ou 2 semaines ba rééduquer bino bobini. Même basango lelo l'église catholique na Rwanda va passer dans l'étape wana ya bokende na camp militaire pour la éducation civisme pour na bayeba c'est quoi le pays. Donc l'église catholique mon frère Umberto oyebi ba béni l'église wana ça oyebi yango très bien. Donc c'est une église qui est au milieu. Il y a discorde, il y a makambo ebele na monde. Soki totali histoire même temps Hitler ba makambo nyonso ya banani oyo nani ba génocide arménien makambo ebele eleka l'église catholique azalaka toujours na centre. Lelo oyo ezoleka na kati ya Congo, l'église catholique est au centre na situation wana. L'église catholique bato bazo comprendre yango te mission ni l'église catholique ezui. Ndenge ka outi koloba. L'église catholique a joué double jeu au peuple congolais bazoye babote. Même le gouvernement en place ne sait pas. Yonanga Umberto to beta c'était na makambo etali gouvernement na biso si les laisser aller ya gouvernement na biso. To beta c'était Umberto soki ko bima pe suka pembe si to bima po na makambo wana. Oyebi yango très bien. Mais qu'il lelo le gouvernement continue de commettre toujours des graves erreurs où ils vont coûter toute la nation congolaise. Et dans tout cela, les partis politiques, pour la majorité, les PPRD en occurrence, Obasimbi Basolo, Toloba Yango Umberto, Toloba, mais il le loba yoke na kabisote. Alors, ce qui se passe aujourd'hui avec la soi-disant Senko, et ça m'a sauvé le l'hôtel. Conférence nationale, et ça l'a dit qu'à Senko, à l'époque, Mosengo, Lelo, Neve Naye, Mutaza, Tukoyo, président ya Senko, Baouta Nawabe na Kisangani, toujours les évêques de Kisangani, toujours Bango. Et Lelo yo, ce qu'on nous dit la vidéo, Moussous ya Maréchal se plaint de ce que ces gens-là ont fait, beaucoup de choses, du mal qu'ils ont fait à ces pays-là, les Congo, et jusqu'aujourd'hui, ils ont continué. Problème, les amis, il faut que les politiciens
bazwa makambo na maboko makambo uti koloba les opposants Roger Lumbala s'est plaint alobi bango baza ba démissionnaire pourquoi badini ko intervenir lisusu na masolo wana lisanga bonganga a dit la même chose au yo uti koloba. Donc ce qui veut dire quoi, ces gens-là jouent un double jeu. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Demandez-les, alors pas question de Makambo et Simité plan B. Quel est leur plan B? Umberto. Ya mwana Tout na bango. Outi koloba. Ngai nalobaka l'émission Onileki. Nalobaki bango presse bata gouvernement. Nalobaki que Senko c'est l'oreille du diable. Mais oui. Nalobi Senko azali wana Monsengo azali des diplomates. Tala Umberto aye ko confirmer que Senko ya mérite. Et c'est une réaction qu'il faut kaka accord oyo ya Senko Moudadeni na émission Mogoto Salaka na lobaka na bino qui était que Senko est financé par une filiale de la CIA. Oui, je vous ai dit ça. Oui. Mais et là ton bon sana na comme comprendre de l'eau hein. C'est comme si tu as un bon problème sur le local bicho. Ça, c'est vrai. Oui. Comment se fait-il qu'un groupe, à bateau, Moukie Kaka, Lutonduna, Kamitato, Katombi, Félix, hein, Martin Fayoul, ils ne sont même pas au nombre de 30. Bakomi Kolobi Sabato, Batata Mikolo, na niveau, oh, vous avez le pouvoir. Comment se fait-il que basango oyo na bamboka nyonso tomona ba Cameroun okoyoka jamais na Cameroun on a basango batie ko bisa nani biya eloko oyo jamais même ata na Angola bomona kité président ya Angola boya kike jamais na Luanda na ba ville nyonso minene okoki komona jamais mosquée oyo ba makamwana. Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire, tout ça, l'acheter la négligence d'un côté information par rapport à ce qui se passe avec la SEMCO. Puis, on organise la SEMCO. Tu as allé à Ouganda, en prison. Mais tellement que, tu as dit que la bangota, tu as dit que la bango, jusqu'à terme parce que oyo ba utu ko sala makambo oyo ba la kisi soki wati wana wana oyo ezana ko c'est soki ya Jeune Afrique mais ça je me dis eza trahison voilà eza trahison eza trahison et mérité vraiment à la de la banque soki ba sala ki coalition de na les ala tu kombeni il faut qu'il y ait un plan c'est-à-dire que donc total bien toujours créé son nouveau bateau. Oui. C'est encore bouclier à des rassemblements. Les alliés Senko. Parce que Bango va miser chez la Bango Nyo César Senko. Naliwa papa Tshisekedi Diao. C'est honteux. Ngaku tunazo kamwa. Na ba Congolais bazo komisa vraiment makamwa na odi vraiment mboko yo. Eza benita. Yo osomona wapi mutu akufa kala depuis le 1er février. Akufa. Borali siena na chambre froide mo boso boso pa akunaye na yebi wapi. La loi la va provisoirement. Oh, neza wana le 12B tozo kitana nani.
nyonso wana eza baplan Senko aza na kati mpona monaki moto Senko aleki alobi non ya Senko alobi no ndenge eza boye makambo wana ide personne eza mabe à la prochaine na MONUSCO mpe azalaki na kati oyoka toza na baennemi Senko ya liboso rassemblement ya liboso ya mibale ba-ONG bakatende wana soki bakapiamba wana bageorge kapiamba wana tous ces gens là bazojouer rôle ya nani rôle na bango eza seya mais oui ouais parce que yebisanga rôle ya ONG des droits de l'homme lorsque bato bazokufa bakomona sapo bazoboma bato kuna na mbujima bazodécapite bato alors 15 jours Georges Kapiamba wana aleki na télévision lobi en tout cas tozo regretter mais soki ayoki ka bapolisier babeti base batokamwe na sapo aye lisusu kolo kuluna ezalaki na kini wana bakuluna bazobeta bato bazoboma bana me mokolo akangai bakuluna bakombo boma kuna Kapiamba wana liboso lisusu aye bato ya oni oyo bakufaki wana oyokozoka lisusu bakelele oyoki yango lisusu bavandiki na pourquoi parce que même oni mayele suki ye aza lisusu ya mayele te akodefendre nini akoloba lisusu nini filme yango wana même ata mutu na bino Fabien Kuswanika ye mpe aza na makambo wana donc tozo vivre na batraître sur tous les plans. Oui, mon frère, donc on en tout cas sans blague. Donc problème on a pendant Humberto place au lobby on a un problème au sérieux que nos services de renseignement doivent voir d'où vient la menace. Mais tisiko bazola la nano. Makambo uti koloba ya kokanisa wana. Na uti opesa exemple awa. Na Rwanda Kagame aloba l'église doit servir le peuple rwandais. Donc chaque église il faut un service à peuple. C'est le peuple qui donne donc mbongo mabongo wana. La dîme ouais. Le bango service si le peuple wana. Ce n'est pas ce qui se passe au Congo. L'église ne rend aucun service à la population. Au contraire, l'église est commandant au service de l'étranger pour servir minimum yabana ya peuple congolais. Et voilà en quelque sorte de situation où tu communes la Senko, Ronaldo Baka, Senko. Donc, quand j'entends ces mots-là, Humberto, me rend malade. Ignace, oyebi ke kaka mosengo gratuité na Kinshasa moto ya liboso aboyaka yango eza mosengo gratuité ya kelasi. Mais parce qu'il y a dans la école. Mais bango balobaki mwambongo wana ekoma koide ba enseignant kofuta ba prime na bango et tout ça moyen totika ngo gratuit ezate. C'est mon seul qui a complété en premier. Batinda yango bipana. C'est bipana yeti. Ye mosengo muta akadaka bambongo wana nyoso tu ba rekoltaka na bekol nyoso. Yangwana ya boyaki. On continue de commencer. De commencer ça. Nalobi, hein? Oui, Roberto. Nalobi, hein? So totali bien. Na Congo, toza na légèreté ya kolobaka makambo avant. Toza na problème. So côté à pouvoir d'abord. Baza na problème wana. Même si likambo eza ya solo ou bien ya lokuta. Pour que baya infirmer baya kate batikela ka mende ne mutazolo ba makambo wana. Or la politique et le wana est vraiment un danger pour la nation. Ouais. Omoni bomaki bato na Bataclan. Bomaki bato na Bataclan. Là bomi bato na Bataclan. Et ça même pas 30 minutes.
Hollande à la télévision, Yemoko, a rassuré le peuple français sur la situation. Pourquoi? Parce que tout autour de lui, il ne marche pas seul. Il y a un vrai conseiller qui va vendre les dossiers. Mais pour Nabiso Mawa, Kabila a un conseiller à bien. Non. En tout cas, sans te mentir, mon frère, côté où on a côté d'ailleurs, donc rien. Un flatteur. Les gens qui savent que ce qu'il est là, la majorité, il y a d'autres personnes qui savent que, attention, Kabila qui est là, na côté na relation qui tombe très bien na Olivier Kamitata par exemple. Kasi yango zomona situation ndenge zo baskila de temps en temps zomona côté Robert. Omoni neti Freddy Matungulu. Na lobaki yango awa na Zoomel na bi Freddy Matungulu vive aux États-Unis avec sa famille. Freddy Matungulu ne travaille pas. C'est un chômeur ici aux États-Unis. Bien, quand même bien, Azamwa ferme na Congo, avoir business Mikem, il n'a pas beaucoup d'argent. Mais comment est-ce que Bazalaki groupe ya bato, Freddy Matungulu, na monsieur Moko Bopeazo no bape, pas aux appels, ceux qui chani. Yé pas aux basak so candidat. Na oyo to kibisa ki en États-Unis oyo nani. Mokonzi ya nani ya Azaki Mario awa na bossa na kombo na ya. Soki alula balula nyonso bazangi na Freddy Matungulu awa kope na bango ezali vision na bango ezali kini biso pe tokene na Congo tokotsa pe masolo po bawe baza kuna baleki biso na nini mais il faut okota place oyo comme on a côté kama kitoko place nini comme peut-être côté kama kitoko côté opposition zala mutu ya ba non, critiquer Kabila pour baye bayo. Sikoyo awa Freddy Matungulu amoni ke mpire mutu na ye babeta basola kati ya comme premier ministre amosala ndeni. Akutana na ye babeti masolo mon cher yo moko ebi système. Mon cher place la ezali. Moni. Mbangoko même Fayulu ndenga za wana Fayulu ndenga vandi wana Fayulu kutu eza soni mais aebike chibala propre mutu na ye. Là, c'est la Roger Lumba. Roger Lumba, on a une vérité. Oui, voilà, peut-être. D'accord. Roger Lumba. Roger Lumba. Il y a il n'a rien à reconstruire sous vie et sous. Voilà. Il appuie pour éviter un intérêt. Peu intérêt, et on a moutonio soit na balinette c'était voyé que moto aza profiteur. Azo n'ingana profiter na sima ya Chibal. Pour les lots, Chibala, Aza Premier ministre, on a dit que on est dans Koi, Aza la gaz pour les cafés, c'est que dit les lots. Parce que on est dans Koi, par contre, on a Premier ministre, on a bien Kaye, on va mettre sur la bango, à Moutouna Bango. C'est-à-dire qu'à venir, ils ont assuré d'un côté à l'élection, côté na Bango. Moi, Kanya, donc, il faut pas qu'on ne pas la vérité. Chole, Oyeba qui était. Ngapi na yeba ki Chole te mais Chole kaka nena lobi tote bateka comme na côté opposition yewa na Chole comme star Chole yango bozo mona ke ba Chole wana ba pesi bakatumbi gaz ba Chole wana ba pesi communauté internationale gaz les sous Union européenne gaz kala mingi te bokoka ba sanction mo lokuta wana oyo kango sous on peut appeler un petit Macron au gaz. Parce que Macron, là, Macron peut accepter Macron. Parce que vient Hollande à voir ces petits mots de Maroto, bateau, Bazoba, Soko Sali Kwelare Gobima. Ouais. C'est ça. Donc, tu as vraiment contrôlé sur tous les plans. Ceux qui les notent au Kabila vont dans le pouvoir à Moko Boye, là, on ne va pas têtu, mais le président Moussula Okima, pour menace, on a Monika Zouang, ils ont vraiment menace la menace. Mais hier, on a danger à mon côté, à d'autres qui ont qui a gorongé. Non.
qu'il prenne le courage au bensi watasemko na bato wana na bavandi wana babandi kotuna bango il faut kotuna bango ba question lettre wana ekomaki na réseaux sociaux ndeni ekomaki ndeni bino bolobaki ezali confidentiel ekomi kuna ndeni comme ça makambo oyo bokendo sala wana ezalaki nde mpona kotraire Congo ngai na bino abo kopia na boyi nani accord wana 1.3 ali bakosala ye nini bakosala ye mpe eloko te baza bato moko nini basole wana obengisi obetisi efimbo na masoko azongi na c'est tout yo kanisa kosala nini akosala eloko te surtout shole wana vraiment shole vraiment ngazo nazaki vraiment kapie bobetisi epena fimbo pena bien shole nde moto akobetisi shole nde pete fimbo bien shole wana. Lui c'est ce qu'il dit parce que ayebi banane bazo protéger et ya mwana moni azoloba azosala nyonso azosala c'est pas bien il sait qui est derrière lui il le sait ayebi nani azasima na ye donc c'est des choses que oyo mona ke donc à venir ya pays na biso eza vraiment donc mutu soki tozana conscience te donc soki vraiment to renouveler makanisi na biso te donc bongo na biso te toza na bolingo ya mboka te au maître ndemo uta koloba donc tant que les Congolais akokoma na mesure ya koyeba te mboka na ye valeur nango moyen mpe akoma na point ya kolinga mboka na ye eza te akokoma toujours trahison sur trahison et puis makambo mosusu nalobaki na bandeko na biso mosusu dernièrement omoni citation ezoleka na Kasai les deux grands Kasai wana oui eza citation moko ya mawa mais quand tu regardes tu recules tu fais un peu examen de conscience na mutu na yo lelo yo soki désordre eza na kati ya Congo banani mutu baza ba premier responsable ya désordre na Congo ce sont nos frères baluba baza ba premier responsable ya désordre eza na Congo depuis Mobutu jusqu'aujourd'hui bango depuis l'indépendance même parce que quand nous regardons Papa Tshisekedi aza première ère ya indépendance abanda masolo camp Tilelo et puis dès que lui est rentré dans ces domaines ya politique na Congo na masolo ya mboka na biso directement désordre bandi. Pourquoi? Parce qu'il a introduit ce qu'on appelle le tribalisme mais bato bayebaki yango te et puis tribalisme ya kotsaki na institution oyo eza ekandi penza mboka l'administration la fonction publique donc nyonso wana ntango ya position na ministère de la justice ouais donc lelo yo tozokoankese yango on ne peut pas changer. Pourquoi? Parce que ekomi neti makila na kati ya nzoto na biso donc makila na kati ya nzoto ya Congo. Alors pona kolongola makila wana ya mabe na kati ya nzoto ya Congo il faut vraiment purger salama mais soki purger salami les gens seront les premiers à crier comme bazolukaka baluba. Donc voilà quelque sorte lilobanza melodi ke o mutu akolona yango mpe akobuka oyo ezoleka na Kasai le grand Kasai lelo ça fait pitié mais de l'autre côté il fallait salama pour bako comprendre que bazalaka babibisaka badésordre na bakote mosusu ezongeli siko bango moko na kati ya mboka na bango. Et beaucoup de gens se demandent pourquoi na côté mosusu ekoleka te kuna ezoleka te kaka epa na biso me kaka epa na bino. Est-ce que tu sais pourquoi kaka epa na bino? Lelo ils doivent se poser cette question que baza auteur ya destruction ya Congo alors ils récoltent ce qu'ils ont semé aujourd'hui. Et ça fait mal, mais en tout cas de l'autre côté, il y a des points donc en tout cas ça m'engage que moi de me réjouir de ce qui se passe dans les grands Kasai parce que ils ont semé ce qu'ils récoltent aujourd'hui. Ce qui Congo ils ont le Congo dans des ordres, ils ont bango bande qu'on a vu sur des provinces il y a des grands Kasai. Ce sont eux qui sont à l'auteur de la destruction du Congo. Donc qu'on le veuille ou non, la vérité est là. La vérité est là. Le l'autre la institution à biso.
pendant que tu vas sortir des ordres dans l'institution, on va place tout. Les amas. Les amas. Donc, les amas. Donc, le problème, il y a c'est comme les mots sur le pénal, Umberto, il faut que le gouvernement prenne les choses au sérieux à propos de Biloko pour limiter les dégâts. Parce que ce qui va continuer, des ordres mais ils savent pourquoi ils sont en train de les faire. Parce que moi, je sais ce qu'ils sont en train de les faire. Par le moment que plan B, les Biloko, plan B, et Zanini. Plan B ezali. Par mon bazar, pour participer à la génocide du peuple congolais, pour participer à la répartition du Congo. La Senko est là. Mission naïe va pétiller Ezaya. Oyo basala na Rwanda et kokate balingi baya siko ba intervenir na Congo. Basala na Arménie wana basala à l'époque il y a nani oyo ya Hitler bakamunosto basala ba participer na makambutu ya ba génocide ya ba peuple na bamboka belé et kokite, mais ils doivent le faire maintenant au Congo. Ça c'est la mission publique. Il y a Senko, il y a monozomona ki gouvernement lobby boy, bango ba lobby boy, gouvernement lobby boy, bango ba lobby boy. Si réellement ils ne sont pas envoyés du diable, mais l'église. Pourquoi prendre part au gouvernement lobby bango bazongisi lobby na tongo, le gouvernement lobby na 8h, bango na 10h va répondre le gouvernement. Au majorité bango na 9h va répondre majorité. Donc alors la meilleure façon batika boko sabiso na ba mvwe na wana na ba mwa bikoti na bango ya banzungu wana bachaka na moto. Baya balata ma veste comme tout le monde qui participe à la politique. Non, l'église catholique, c'est l'église de la politique. Parce que l'église catholique, si ce n'est pas d'enseigner la pédophilie et l'homosexualité dans l'église catholique, il y a quoi d'autre qu'ils enseignent? Vérité est ça de l'église catholique. Parce que si aujourd'hui, nous avons les protestants, nous avons des églises de réveil partout au monde, c'est l'église catholique qui est à la base de la destruction. Il y a l'Ilobayanzambe, il y a vérité, il y a parole de Dieu. C'est l'église catholique, parce qu'il n'enseigne pas la vérité. Bamakambo belé oyo eleka même ba basi mibali oyo ba bomba o basango basala bango, qui ne veulent même pas le dire dans leur vie. Mais si aujourd'hui que tout le monde se mette en rang devant une caméra pour na makambo salama na bumwana na bango na basango, je pense que cette église sera fermée demain. Et vous pouvez exister du sous-souté. Ce qui a les locaux, Kabila lobby bon, le Kola basango ba lobby bon, guerre nangai, puisque na yebi déjà que depuis longtemps l'église catholique paningana na bango Kabila te, puisque y a un protestant. Depuis longtemps, je dis guerre et à Kabila na Mosengo ezali, c'est à cause qu'il ne fait pas partie des croyants de l'église catholique. Aza protestant. Bon, le rôle aza protestant, bango nde mutu baza ba yaya na kati ya Congo, bango nde mutu baza ba danser na kati ya Congo l'église catholique, parce que yango nde mutu konzaka Congo, yango mutu simbi pouvoir ya Congo. Alors président Outa sikoyo na protestant ya comme président ya mboka wana bango badigera yango teti lelo. Alors ce qui Kabila lelo alobi bon, la guerre à la guerre, atie ba service de renseignement na ye ba fouiller chaque évêque en commençant par Mosengo de ce qu'il est et de ce qu'il a été na famille na ye na bana na ye o razana bango na bandeko na ye ba shole wana ba neve ya Mosengo o lelo azobi maganga film ba yeba qu'est-ce qu'il a fait ba landela na ba croyant ya l'église ba o bana bango bazali ba sango ba yeba bana nyonso badeka na l'église wana batia bango mulongo ndenge babisa yango. Est-ce que l'église catholique demain vraiment même na Congo peut exister et bozala lisusu? Je ne pense pas, mais on n'a pas besoin d'aller jusqu'à ce niveau-là. Mais tout ça
et je dépendre de l'autorité en Boka Nabiso, ceux qui va ligner Boka Wana et Kende Liboso, alors ils doivent mettre une machine pour calmer l'église catholique. Parce que sinon, ce qui s'est passé au Rwanda, c'est ce que l'église catholique au Congo est en train de préparer. Parce qu'ils l'ont fait au Rwanda, ils n'hésiteront pas à le faire au Congo. C'est aux autorités congolaises de prendre des mesures pour mettre fin à ceux qui sont en train de préparer. Parce que, Maloba Nabino, ceux qui m'accambo et s'invitent tous en plan B wana, pour tout la bango, ils allaient nini. Justement, à Moutadeni. C'est ça. Les hommes ont trop peur. eza bango wana po bango bazotika bapolitisien ngo babimaka pamba babimi baye kozonga babimi baye kozonga surtout Félix Tshisekedi moto a déclaré déjà balobi ke article 64 elingi koloba ke tozobenga na yo révolution, oui. Révolution. Poko mutande mwana bozo abimi aye kozonga abimi aye kozonga ye pa azali wana azali belge. Ouais. Kasi bango nyonso tu na bakatoko nani soki bakatumbi ba Olivier Kabila, tout le monde, tous ces gens là sont des citoyens belges. Baza ba Congolais, baza na bango belge. Yo sopona ke a voyager na tata na yel de la moko rien. Non. Il a voyagé à toujours, mais comme on a accueilli un jour de retard, toujours à ça qu'on va manœuvre belé. Pour Kobima Kokota Belgique, mais nous sommes à Longwakabo, à Kekokoya par exemple, Nairobi, il y a pour à Sali Bescal, nous sommes à Bimana, toujours par chance. On est à Bimana Zabentem. Vous comprenez les psychos? Oui. Parce que na France, à Robimane, quand Chebele a bimi, mais en Belgique, ce cas à Robimane, mon Canadien, pour déjà kuna député. Mais il y a Awa, et donc on est il y a Wanganaka, qui n'a pas touché à bon côté. Parce que les députés, surtout, il y a résidence na yezali awa. Pas qu'il faut foutre awa na Belgique. Na Belgique, oui. Ouais. Ozomona ke même makambo oyo ya ba double nationalité wana. Tolo ba bosolo. Parce que na sali lettre ya renonciation ya nationalité. Ezra kandenge ni. Awa la Belgique faut pas le monde aille dans ce le bac osali pas beaucoup oh il n'a pas ya makasi yeah pango ba kondaka nationalité na mutu non double nationalité en Belgique et ça a un problème mon côté les bâtis à part que au Congo que travailler contre il y a pays d'origine nayo mais par contre tu es comme ambassadeur de la Belgique vous comprenez ouais par contre tu es ambassadeur n'importe mususu oh nous tu vois nous surtout ils ont toujours pas mascarade ce sont des paperasses parce que dès le cocotte na parlement fait déjà que balongola une nationalité bagolo prend asali mbeba nini voilà or la bisowa il a droit d'avoir double nationalité. Oui, c'est constitutionnel. Oui, c'est constitutionnel. Alors moneti biso awa
même ata jour nga na badozo nationalité nanga américaine awa bayebisaki biso ke non ozwi nationalité américaine, cela ne veut pas dire qu'il opère la nationalité na yo soko olingi okoki kosalela yango même si ozwi passeport ya amérique ya baaméricaine bakoyebisa yo ke oza américain mais oyo oza américain obotamaki na Congo Kinshasa. C'est ça que même la biso balobaka belge d'origine congolaise. Ouais, biso pesa ndenge moko canadien d'origine. Ouais. Ozomona alors ba politicien na biso eloko eza wana tulo kuna je crois bien Teko Umberto alobaka alobi bino kozosala biso neti canaille biso diaspora canaille bino kuna a double nationalité Jean-Marie Kasamba autaki koloba ngo récemment kuna na kati alobi so natangi bakombo institution ekotikala vie dawa pourquoi kosala biso canaille? Ouais, c'est toujours ça, mon frère. Les Congolais, donc, le Congolais a toujours ennemi. Il y a Congo, c'est le Congolais qui est l'ennemi du Congo. Donc, tout le monde a sabattu, mais oh, un tel. Non, les vrais ennemis à Congo, ils sont Congolais. Ils sont école, parce que Batouana bazozo a facilité ya bokota na kati ya Congo à travers les Congolais. Parce que bayebi ke na niveau ya diaspora. Que biso doza il n'y a pas des intellectuels. Eh ouais, ça c'est sûr et certain. Bayebi yango. D'abord nous baza ebelete yango na wana bazo komona ke na diaspora kuna basokola kaka basani babibembe banini tout ça donc ni osakana na bango. Alors toko accepter yango te nde biso moko to fongola ba bongo parce que biso toyebi ba bipeko ya bamboko tozo fana bango bango na sali kaka renonciation yo sali mbeba nini yo sali na mboka oyo kuna rien awa biso muta deni situation ezabo soki par exemple balingi basala nyonso wana tout ça passe par l'Angleterre là-bas et pas mama na biso passeport ya pambo oyo nga soki ndenge nabongisi passeport na ngai na banzi ubeka koyeba mwa bamakambo mosusu donc toza obligé il faut comment okomeli nano baautorité na biso awa tututu balobi bango ava bapeso na le permis na le passeport mosusu il faut nakomela nano mama na biso kuna na Angleterre na komili. Donc en attendant les services ici font des enquêtes pour bayeba pensa les cas qui ndenge nini na bungisi eloko amo ndenge nini est-ce que na kabi ya moté donc minutieusement ça va prendre du temps après seconde lettre na komaki kuna donc na sengaki diligence ya ye mama na biso seconde va répondre ngaki non j'ai droit ya kosala lisusu lipasa mosusu. Donc pour sikoyo oyo la okoma sikoyo na non nasalaki renonciation pour ça oya kozoma lisusu jo mosusu et il y a un grand problème donc il y a un problème de wana donc les gens ils veulent oyebi eloko ezoboma mboka na biso eloko mosusu na ya bomona mpenza ezoboma mboka na biso mbuta deni eza français. Français mpenza eza donc bato bazolata bakazaka ozomona papa Roger alobaka le lemo ya ngombe atie na munana kingo c'est ça donc tozoboma tala neti buta buki wana nani olenga nkoi olenga nkoi à l'époque ya Mobutu wana bakangaka ye nayebi bien mbuta nani général Wari alobaka yango biso wana na Kinshasa te
bakangi ye na faux diplôme. Faux diplôme, faux usage de faux. Aza wana ata université ata D6 à Salati. Et yoga siko français. Alors il y a un monde de les Français. Donc le logo pendez ali, il faut français pédato tika yamo. Wana en tout cas le logo à liboso il faut sauver Congo, c'est de laisser les Français. Parce que bon tel nga bamboko yo, il y a français té na kati Afrique. Bamboko wana ezana ndenge nini par rapport à Biso. Le Congo peut être encore fort celui de laisser français parce que français il y a surtout ba politicien na Biso ozoyo ba français donc ba tela ka ba corps na bango ezo bien les 31 au moni ka français ndenge kosi ba motuba beba tout le ko meme nani akoro wana natelemelaki yango nayebi te ke soko ozalaki bakoro wana natelemelaki yango na démontre ke baza kopiége Kabila bakoro moko eza donc mystique français wana donc oyo bautiliza na lani na mbuta fumu toto azokoexplike yango alobi omoni bato majorité bapiége sikoyo rassemblement donc baintellectuel ya rassemblement bamonaki te place oyo. Donc, à zone de montrer à mon pénal ma place ou ma français ou en anglais va utiliser donc mystique. Donc il y a mon gars dans le français moutadeni il faut éthique à Congo. Ce qui Congo est lié à la sauver, il faut laisser les Français. Tout ça à côté. Ça nous apporte absolument rien. Il y a un mot même en français. Congo parce que c'est les Français qui nous parlent. Mais nous ne sommes pas la colonie française. Donc, les Français parce que nous parlons les Français. Mais ceux qui France, faut pas Kabola. Oui. Kabola, Amérique, Yende, Asie. Côté, il y a arabe et tout ça, il y a pétrole. France, Afrique. Tout, il y a monaki, l'Inde, Sarkozy, qui a bombardé Kadhafi. Oui, Naïbi. Ouais, Naïbi. Il y a moins de France, à la base, je crois bien, à Mali. Mais le président il y a Guinée à l'Union sauté il faut now Idriss Déby non il faut que France a bien ça va soldat en Afrique va ça la sauté il y a mon dans le petit il a gagné les lots à un morceau dire donc l'avenir il y a France dans un morceau dire donc les lois bossé pénalier fait champagne et tout ça à un morceau dire donc il ne s'attend pas les secrets qui est là derrière Namakambouana. Parce que le problème de l'élo, bateau belé bazoye bateau même de l'élo de la voix sur le maman. Bateau à UK, bazolo bayango. Que l'Angleterre a eu raison de sortir dans l'Union européenne parce que pour éviter l'élo comme sous au moins Hitler a yaga na minduki pour coloniser l'Union. Et l'Union européenne, les pays de l'Europe, et Belé Bazoye Bateke, Hitler a sa carte à travers l'Allemagne. Hitler est là, mais ce n'est pas les armes maintenant que l'Allemagne utilise pour coloniser l'Europe. C'est l'économie. C'est l'économie. Mais l'économie est côté. Oui, donc parce que c'est l'Allemagne. Oui, donc c'est là où l'Europe va se comprendre. Non, et ça va trop. Donc, les loyaux, l'Union européenne, et Banglais, Monaki, Ango, Balobina, sous soumission et Allemagne de soutien, il faut qu'on sorte. Ils n'ont pas trahi l'Europe, mais ils ont trahi, donc ils ont refusé d'être soumis par l'Allemagne, pas à la coloniser par Hitler encore.
c'est là où l'anglais va dire la navandi awa na Facebook awa nazomona otomoko boya lobby mais vraiment eza soni eloko akomi eza la raison alobi Macron avait 4 ans quand Paul Biya est devenu président du Cameroun. Mais c'est vrai. Eh oui. C'est quoi? Est-ce qu'à cause avec la 4 ans, à quoi c'était? À quoi c'était? La bête c'est quoi calcul? La bête c'est calcul alobi Macron avanda ovana sikoyo la bête papa mikolo bayebi koleka ekutu na koleka. Donc sikoyo ya koloba nini na bango? Macron ye bato ya koki kopotana bango eza bakabila ko baza ba série 7. Voilà. Ne bakoki kopotana. Mais oh ya ba Mugabe akokoka bango ta. Non. Il y a un morceau dire même dans le monde vis-à-vis ya cousin nanga oya aza pembeni na yo Umberto cousin nanga Trump donc ba ko solo Trump a un problème. Trump a un problème. Trump. Yo gaga lisusu. Na yo gaga lisusu mon cher. Na yebi na lobi na ba kato singana. Ba kipaga lisusu ba kipaga te ba ngonyo ba abutali boma longwa kuna. Ba kuto abutali boma mon frère tika na yo. Omoni bango mo balobi ya a continuer na buzoba na ye. Kasa sikigume la katango te. Asala ga bo alingi bo sala donc batiki ya. Ko sanctionner. Ya turo kutu na voter encore la colère kuta longwa. Non, bien mon cher, ata kutu voter ou voter te ya ko sala ko 8 ans te bosana. Oublie ça Umberto. Donc les gens ne sont pas dupes. Oublie ça, bosana 8 ans te. Non. Oublie ça. Au voter Umberto, donc il ne va pas faire 8 ans. Ça, oublie ça. Alors ça, comment makambolete ya Congo na biswana. Soko vandi moko na omoni le nazaki mwa muke nazaki na ba question wana banda mituna. Soko na kina tuni koko na ngalo yo lingo koma libomo. Atoa question. Ngala banda mituna na lobi. Donc Nzambe iya zaki Nzambe misali ye moko kaka yango ye moko ibande ko exister te aye kaka Nzambe mala moko donc créer ba makambo na koko na ngo ko maliboma ne makambo Kongo sisi ba Congolais ba ovanda donc aye na télévision na calomnie na ye lokuta nga bato pesa ngako kanda mikolo bataka mibale eza Eliezer na Fabien Kuswanika. Eliezer yo epesa yo kanda ngapo tudongi na pona ngai na chaye déjà. Eliezer azali journaliste ya Katubit. Ya foto penda ko etage. Ye sala mibi na seconde avec Katubit. Obanga note. Nani Eliezer. Ye alors on manda ko etage donc avec Moïse Gatumbi. Obama noté, c'est pas la peine, mon frère. Hein? Attends, d'accord. Immeuble, les autres ont immeuble. Lakin? Moi, on m'appelle ça qui est? Mais oui. Il y a un journaliste qui n'a pas ngote. Mon colomoko, nani journaliste. Moko boy nani ya Congo Mikili alaka cameraman ado ya feli oyeba numéro ya Mike Mukeba bi ala nango be moseye ala kabiliste makasi abi pesa numéro ya Mike Mukeba ay ko pesa ngango abengie ba miziki bando yemba bachala mwana Mike Mukeba allo c'est comme ça melaki mais c'est Mike Mukeba. Voilà. La cause comme bon. Comme on a j'étais j'étais ouais, puis en Belgique. De Corobini. La bani déjà website. Mais bien, en tout cas, Mikolo yo zo la kabila vérité. Tala mutore focuser ça Awolongwa.
après nasuka na ese siko ndango ozalaka wana nani akoki kondima yo okoma ata ministre parce omelaka masanga kutu ya liboma. Et puis avant okende na plateau ozala d'abord ivre, ozala vraiment tata zoba yo mbabo akati na teko ting akati Ozi Mark Mokebai Ozi Daniel Safukutu asi akufa na etala nzoto na ndengeza. Oh yekutu c'est pas la peine. Yeta mona la donc soki ba nini na yemo na taliye na seki déjà ma mbonga la biai. Nous avons vraiment des aventuriers dans ces pays-là. Moutinho alini ko biche importance. Oh mon Dieu. Kimbuta yo folongwa. Chiko ngana bituna bi natura mutumo ngora bi biloko oyo Eliezer alobaka mpona bato ya ba majoritaire. Umufungu mbambe mbele pale. C'est-à-dire kanga ena nuana poto la tseke afinga ki président de la République. Mbambe mbele pale. Chiko ba parole wana nani alobaka Eliezer alobaka. Bakanga kaete. Mutumo ngora bi ba fibe mususu Eliezer asalaka elekaka na télévision na biso na kino wana te. A téléchargeaka ngo libanda. Donc azotina bato ya YouTube, aza na chaîne ya YouTube, azotia biloko na ye wana. Moyen kutu bato babe ya bato pouvoir bakotaka mingi ya biloko wana te. Ka bato wana nde bakotaka. Kala wana baninga loba bakanga ye, il se pourrait que Olive aloba batika, Olive aloba botika ye. Mais babengisa ki ba expliquer balandaka ye. Mais il continue. Oui, alors moi na polo lukamu. Donc au moni babio sur a raison, mais il y a d'autres choses batwande moi na ko. Otika yega donc yemo ba se mouiller na katia la poussière na yo parce que déjà comme ça tu peux oya bo sala no boso ba pour rien. Mutande moi na déjà tout sous ma bête à carrière. Il y a déjà frappé des nazars. Il y a qui frappe. Alors, puis, pas béguer le téléphone. Non, c'est-à-dire, non, je pense que c'est maquilla. Azwaki baba kambo pe mutu na bando sa moni mesika so ke pas France oyoka ka yesus et pas France alors la Belgique on a soki oui oya ya passer loin e bon on ka yesus yeah ye abando sa makambo bongo kokosa makambo kabila abeta ki mwasi na ye mukolo bazwaki ye kaka na Belgique wana fra bana na ba ese papa tika biloko ba boboma yo allegation à télévision ta atika abunga na yebi kutu te tika sa vivato azali ata na Belgique wana na vandi na ye yo sko zwa Eliezer wana pour ceux qui bozi c'est facile Eliezer ba kangis à kota prison pour biloko aloba wana c'est grave na mboka mon côté na Afrique Rwanda kutu ogoloba kutu te na Congo Brazzaville olobika butu lo basuyo oh kala okay on a déjà donc si oliembe kapenza mon cher mais je makambo aloba kana loba vraiment a sepelaka po Kabila za démocrate atika kaeta sa buzoba Kabila vraiment démocrate atika sa buzoba mais en réalité a mutu ya kokanga parce que vous avez ma preuve bon vandi sali tala o badolo banini asena mboka nini wakwiko ndema biloko abo preuve ezawa biloko te de quel pays démocrate makambo ya lobaka ça ne peut pas passer et on les gagne yango na mi babiloko mosusu trop c'est trop il faut Kabila passe les VM il faut kanga les zéro parce que kangisi bo sali jugement na télévision polé les pauvres tout dans loba tama ka bazolo na mboka nini bakozo makambo abo preuve ezawa na tsebi so preuve so preuve ezawa mboka
toloba yango mbala ngana yo to bunda bitumba wana toloba na ba papitamba, qu'est-ce qu'on n'a pas parlé, tout ça. Donc nyonso wana on dirait ba yoka te, mais bon ba citation yango to traverser lelo citation to komi nango non odomona na to komi nango ce qui majorité bazalaki président ba yokela ba biso ndenge tozako loba depuis kala lelo ba citation tozo koma nango lelo to traverser ya to komi nango te. C'est ça le problème. Eza problème na mboka na biso wana. Mutu unakomi kolinga pule umana mboka na biso wana komi mokia. Takomi kolinga mokia loba na vérité. Non, mokia il dit vraiment ce qu'il pense. Et nyonso alobaka soki bolandi na suka nango bokomona ke eza ndenge wana. Awa. So na nous avons une question. Ouais. Bruno Tibala les marinettes là wana vraiment Premier ministre à Bongo, va filmer Bongo. Ayebi na tiera va filmer wana mon cher. Donc adana problème il parle na liso moko. Question mususu Umberto Ngapena Tunana. Il a travaillé avec soi-disant le père de l'indépendance, donc le père de la démocratie Nabiso Namboka Nabiso. Pendant des années, Azalaga locataire na Lemba. Après, imagine, quand on a nommé Yewana, il est plate à votre banda. Moi aussi j'ai appris qu'il était toujours locataire. Oui, locataire. Mais locataire n'est pas locataire, il y a cousin à moi Sinaï. Oui, mais Azalaki n'a pas travaillé la faire la démocratie. Tu peux faire la démocratie en s'enrichir quand la yé moko, l'entourage n'a pas discuté. Après, va faire la démocratie. C'est ça vraiment la démocratie à mon avis. Yes. Yeah, tu sais que dit Azaki peut mourir encore. Oui. Tu n'as pas collaborateur, tout ça. Par contre, Bazaki toujours dans la misère. Mais même ma cambo, ma carte est parti politique. La carte parti politique, tout, mon dada vote que c'est un Félix. C'est quoi, Nalobi, hein? Oui. Félix, donc c'est que dit à Bota Kaga na maman Marthe. Oui, deuxième. Non. Celui deuxième ou troisième. Troisième. Oui, troisième, oui. Parce que Liboso, Oyo Abala, moi, il y a qui passe. Il y a Claude. Après Claude, il y a Nani. Oyo, il y a. Oh, Moussou, il y a quelqu'un qui a ligne, la gymnastique, après, il y a Félix. Donc, c'est que tu as moi, c'est Moussou Souté. Quand maman Marthe, si a bota déjà, a bota bana. Bota bana. Bon. Pour la moni Félix, c'est comme si. Bandegone particulier gaz. Non, Bandegone problème. Bazan a conflit de Bazawana. Ils veulent. Bazan a conflit. C'est là que. Nani. Umberto. Yes. Ah. Félix, Bandegone a eu Moussou. Oyo Claude Oyo azaki okolo wana na boa Moussou. Après, ayebisaki bazilaki na makambo ya premier ministre wana te. Même papa na bango bayebisaki eke tika politique kaka bambula politique tout ça tika paiement parce que bayebaki déjà tata na bango malade ebandaki kala
bayebaki même nani oyo sokolandi nani Moleka dit depuis 2011 abisoya ti lelo yo eza grâce ya Nzambe mais depuis 2011 les vieux étaient déjà affaiblis bayebaki yango même na famille est-ce na yebisaka bino te même nani yebisaki biso mbota deni nayebi yango ayawa sikoyo nanobia nayokaki leki ya ye moko Tshisekedi azoloba ya mama wana azoloba o babakabo oyo soki katebeka to takotaki na sale ya Tshisekedi yango biloko ya bongo est-ce que bato vraiment bazalaki vraiment na mayele moto aza na niveau wana na bakanser na niveau wana ti lelo oyokanisaki akotikalaka seko na seko akokufa te koko ya niveau wana Tshisekedi abanda kotambola 10 mètres ta azalaki na cancer ya prostate ndeko na ye asi na kini na prostate azalaki na diabète oui azalaki lisusu na côté ya tension azalaki wana azalaki na pacemaker loboko oyo bino boza komona ke loboko ekufa wana Tshisekedi asalaki thrombose oyebi nani Umberto évacuation oyo basalaki ye ezalaki évacuation ya dernière minute mpona nini parce que bakatumbi bamonaki ke tumemaki ye mpona article 64 article 64 réussir te soki akufeli biso awa na kati ya ki ekozala mobulu yango bazwaki avio kaka direct bamimi ye kokoma aoyo akomaki awa na mboka pelsi mais soki otali video wana lere bazokende mais apana ene na kiti bien azalaki bien azalaki kamwa bien mais loboko oyo mosusu ezalaki deja kokufa ezalaki otimi kotravaille lisu te donc loboko wana na kiti azolia soki nguba soki na bandolia wana mais na loboko ya gauche kokoma oyo akomaki awa na aéroport ambulance ekende kozwa ye na tarmac kolongwa azolongwa wana direct na hôpital mbala moko ndeko na ye moko alobi na kini ya mwasi alobi ke bango nde mutu babomisi ndeko na bango parce que ntango ye ayaki selon le rendez-vous médical ezalaki prévu na mois de septembre azonga déjà Belgique mpona kolandela situation na ye quoi ya prostate wana alors lokola mpe azalaki diabétique tout ça il fallait bamédecin na ye balandela évolution na ye batala comment ça s'est fait néanmoins selon bango il fallait même pas aller à kini parce que azalaki suivi par les médecins mais bamédecin bayebisaki bango aya te bango balobi non aya akozonga alors ntango soki akomi septembre olie azonga mpona rendez-vous na ye médical non bango balobi non il faut avandaka tine 19 décembre kabila donc soki kabila nango akei sikoyo bandeko na ye balobi sikoyo yeyo akufi kabila ngo alongoli ye wapi wana donc bandeko na yo oyo banakini bazolobaka et puis baza fâché quelques intellectuels à Balouba ils sont vraiment déçus na comportement ya famille comportement ya Félix et puis bazoloba bien que balobaka o mwana oyo atanga te donc tala siko mwana o ndenge azodrible bango tu baswanaki nataza baya donc ils va somme au final ezalaki oya olobi
ndeko Matisse Kei. Oui, je pense, oui. Maintenant, le monde est toujours connecté à... On a connecté pour tout, donc, je pense. D'après la gauche, système comme kaka ya balobi ba Mario nyonso kombo na comme ba Macron. Bandeko babolingo na banzi bouti kolanda mwa masolo wana bandeko babetaki ezalaki kaka masolo moko oyo biso to kaptiraki yango son wana po ete bokoka koyoka eloko nini oyo bandeko balobaki ezalaki penza masolo kitoko oyo esepelisaki mpe biso pe na banzi bandeko moto na moto akotire leson na oyo bandeko bauti koloba pe na banzi ete na oyo bandeko balobi ndeko yo moto landi yango soki omoni ete okozala na motuna ya kotuna kozanga te ndeko tuna motuna na yo po ete mokolo oyo tokoyamba bandeko wana tokozanga te kolekisela bango bamituna oyo bino bokotuna bango yango wana pona yango tosuki awa pe tolobi bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zoumel 1000. Merci. Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Moto Volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel Avez raison Aïe yango ya bien Keba Chocho Christian Lusakweno Josar Mwanza Bangi tuzola sananga Beto na beto muzaiko yoyo Luzolo yoyo Nokosha President Bodise tuzola sananga Beto na beto muzaiko yoyo Luzolo yoyo Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Allez, qui sont ça et ça Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Fulumuna Ebwe Kunali Tamba
Lomba Obama Lambo Batibuka Hilaire Mabelonga Osanga Hubert Betamona Kati Betamona Merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana pona bino na banzete bokozala dossier sima ya banguka nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.